Mais le lot, tout le monde va polémique, moi, il sur papa Koba, na papa Massoum, au Taliango. Polémique, Yanine. Papa Massoum, a botolé au moi aussi. Ah, ya. Massoum, a botolé au moi aussi. Nga papa, Massoum, n'a pas sa sila. Nga papa Koba, moi, la maman Maria. Mais ce pas Massoum, a botolé au moi aussi. Il y a une famille, na aux moi aussi, na yé, na zib. Babi, na maman, m'ont dit beaucoup, na love. Bon. Ngai maman mundi bazaki mwasi na kala na koma na mwasi na ndako pe do moinga na mwasi donc abotoli ngate bate bele ba bengi ngai e soki yote ba bengi yo hey nzeme yumu na ngapa me na papa ko ba ba songa na osala mais bato moni baza ba YouTube bazo sa musala ozo so peut entendre baleki ouais na ta baleki na ta sila on a bino si la bisalou a joué qui trophée international aye na ona mboka bravo bravo et là on a nga yango wana tango mutabimi di bana ki azu trophée aye betele maboko. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni on a na scène na olo babonde de Rolex ma perruque on a bomona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig azawana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga au sol la canine pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas là que ça vient oyo et ça m'a foutu on a mon kona sailaka et telisaka et ça pour un teint clair, gamme différent et ça caramel, métis, chocolat, pour na maintenir caca, crème yama beaucoup ezali, crème yaba lèvres rose ezali. Donc, quoi hésiter que contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, messieurs et dames, bonjour et bienvenue. Barési Baza, messieurs les journalistes, soif de vous informer, soif de vous servir. Aujourd'hui, Vérité Plus Plus, une émission en caractère culturel dont j'ai l'habitude de recevoir les invités de marque. J'aurai le réel plaisir d'Akangé Penza à pied levé. C'est un grand artiste comédien, Papa Koba. Batubele, Baby Papa Koba, moi la maman Maria. À ce pays ça batou, à ce pays ça rabatou, mais ça fait un bout de temps papa Koba mon na ressuscité na kutana écoute na kamwe na mseme vie ou kenda wapi na bité na otiko boyete faut public na ba fanatique na ba yeba moi li solo mukie via bunga boy qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe le ba YouTube yepé tout le monde a bande ko na yeba leki na yepé ba zo sa ba misala ba production mais via zo mona qu'est-ce qui se passe et na kangi a tombé tapé na mon masolo. Je dis merci à Martinez qui est derrière la caméra et merci à tous les partenaires qui me soutiennent. Bon Sambo Kayani que Chamba Godson, merci à Jules mon apôtre Yogot Thomas depuis Montréal. Martinez, si tu es d'accord avec moi au fond la busso, je dirais bonjour et bienvenue à Papa Koba. Ah bonjour papa, bonjour. Kimia bonjour pe. Ouais, moi la maman Maria Zabia. Kala. Ouais, Kala Benza. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? La zone a été ngaye na ça, Papa Koba ngaye. Ba fanatique partout ba otala yo. Ouais, na yebi ba fanatique balinganga mingi na zala batu na ebele, bazo tunanga mais Papa Koba zo mo atenese na bolimbisa na zaki na moi voyage, na zaki na Kenya. Na komi na Kenya na ke Uganda na kutana pitu lukaya. Pitu lukaya mtembe nga kuna ya onsiko na zongi na Kishasa. Donc nde na ye na Kishasa na otami mbala mo. OK. Papa Koba tozo moi sima combien de temps de carrière déjà? Carrière là comme na 43 ans à théâtre. Waouh. Ouais ouais. Comment doit être comme musique? Bani bela kala. Vraiment.
boyambi baleki bobo na yambi baleki bako na misu na ngai ba o nyusu to bazo ba. OK. Et n'importe na bino à 43 ans lelo bozaka na banani à l'époque. Bon, série wana biso to ye na ba théâtre, biso na ba théâtre na koti na groupe Nzoi. Na Nzoi na kutanaka na ba vie na biso ne ba vie Ntsakala, ba Papa Lobe, ba pauvre maman Nzita, ba zaki ebele ba Mavila, ba Nsengo Diangenda, ba groupe ba vie sans souci mokil mobimba, ba Koko dia Nzombo, na do ba vie ebele to travail na ba Nzoi. Na okuta ne bango. C'est donc la guichene. OK. Et moto motiva qui au plus pour après que goût on y sala musala ezaki nani. Bon goût moto apesanga goût wana na bana otala ba vie na biso ya kala ba maboki ngaliema ba nani mais Nsengo Diangenda. Ça nga moi passer ya vie na Nsengo Diangenda nde yemta memaka pena atongo kanga et puis papa koba kende. Nsengo Diangenda. Papa bandi na take. Oyo mwana mama reso gangi. Voix étant aux gens peu maintenant on a papa koba mais voilà na ba bande on a bambalo président balo sam bana ba voix na bango ba vient na biso boyo kuli ba zaki na voix na bango ba mutu na voix na mais oya papa koba eza son na so na boîte mutu wana papa koba so na boîte ba bande wana papa koba voilà on a toyo kana ila msana bato balinga nani azari wapi tu vois son anglais za nga moko bambali so mbala so na bango patu so bana so na bango mais oya papa koba oya voix ne on ya papa koba nasa papa koba zali mais eroye siko nzonzing okota nzonzing ndeni bon nzonzing na ye epa ya muto apesa nga nzonzing eza nasaka loko moko pona sero na za na bumbu OK sero na za epa ba parents na komi na bandalité na za na epa ba mère bon nasaka pièce mo bo mengo bana lunda na mege ko meka to sala ngo to zaki na ba petit na bana nga leti lava to zaki ba lava ba mama mundibu na zaki ba internet na zaki mo batu bana bele ba bima voilà nde na meki loko wana na pesa ngo mama Malu Longondo akufa pe mama na nde mutakena nango eloko wana ezaki kitoko apesa ngo major Zolozo Bisaditi major oyo major tel bana talent. En tout cas, papa ko baza talent. Ne papa ko nani major, ako benga to comme na les amis du théâtre. C'est là to na Bansakala, ba pauvre Dadik Dambala, ba Ebakata, ba Miraesa, ba Gabriel. Donc biso ne to bani banzonzi. Biso bani to bani banzonzi eza biso to bandao. De to takaki banzonzi, to sa ba major to sa la pe na ba Titikalu, to sa na ba armée lourd, to sa na ba politere ba Alpha Bokole, to sa ba politere bele. OK. Mais le lot après makamba ba CD le lot comment avant à YouTube. Mais papa koba depuis CD aux moins juste au créer te. Oza na raison. Oza na raison na yo et le le bien ça solo. Bon, ngana zai pena na luka nanu. Ba ya luka on a monnaie côté à taba CD siligara ba YouTube wana ekomaki mwa mindonga peut-être bimana kenan de la bimé sikole na yebo na ozonga na bana ngai OK na bana sumba benga na numéro nanga na osala mais bato moni baza ba YouTube bazo sa musala ozo so peut-être entendre baleki ouais na ta baleki na ta sila na ta Belleville na ta ba petit nanga mitio na sa moi ba te bela na ta ba groupe bela na ta quoi na moi la maman linga touchi nani moi la maman linga ça rappelle bien na ta ba bani na ye ba te bela na ta ba ça rappelle bien bango ozo mona musala ezo matato ezo kita théâtre congolais bon théâtre na biso na ndenge ezalaka liboso nde ba vie na biso ba na osala kala eza su ndenge o eza lelo te ya lelo komi ba lek na biso ba so sa musala na ebite ba vanisa ba idéologie ba so sa po ba mona bango ba musu ba so sa misala bango kitoko faut que ba vérité misala musu ezali bande comme ça tangi ba kombo ba so sa misala kitoko o to so mona mais ba musu ba ye bazo mona moi nini ba komi na ba théâtre ba mona lokola soki biso do ba théâtre neti nga naza artiste comédien papa koba naza te naza musicien naza bodé na sa nze madame nefa taso mona hotel o sa nze madame nefa nze madame ya comédie na sa ngona ndeka comédie na beta dame nefa ko ba nde papa koba sa dame nefa mais nga na musicien te nga na comédien mais le lot au moment ba polémique moi bimi sur papa koba na papa Masumu otali yango polémique ya nini na papa Masumu botoli yo mosi ya Masumu boto nga mosi nga papa Masumu ndenga za sa sila nga papa koba mwana mama Maria mais so papa Masumu ya boto nga mosi ye famille sisi na ozo mosi na ye na liba te wana
papa ko boto nga bana to na président na biso mais yo kango te babi na mama mundi beaucoup na love ya bon ngai mama mundi bazaki mwasi na kala na koma na mwasi na ndako pe do mo ngana na mwasi donc abotoli ngate akaya otala ye ayambi aza président na biso ya bata théâtre kaka bilobela ne ya bato azana be makangu na yete ye paza mobale ma vie masum pe azana mo mwasi ya kosaba désordre wana te wana bilobela ka ya bato ba baloba bate bele ba bengi ngai soki yo te ba bengi yo nzambe yo mona nga pamba na papa ko ba esonga na nini esonga na nini na papa ko ba pona ebi na komina na mwasi ye pe azana likamune azana bato ne kuna na azana mwasi mbali ne kuna esa ngani ko sangelo mo te ndona sangelo ko moko te voilà biso do bana mama Maria mona mama Maria sana bosembo mona mama Maria za te o za les heures boende te mais vi masuma o botanga mwasi te boza bino bon contact wala président na biso a président na biso la plus respect il va prendre respect abotanga mwasi so abotanga mwasi mais ya elugi ba prendre elugi ba prendre ko bota vi masuma mwasi bongo vie masuma ko botanga mwasi pele ni miango ya papa awo sabe biso wana tia kene ne poto tika biwa makasi yo bino je ni ba sengi tia papa fa na pisi mbote sika zali voilà et lelo yo na habité soko ebaki ke petite sœur na bino Sila Bisalu azwaki trophée international aye na ona mboka bravo elo onana nga yango wana tango mutabimi di bana ki azwi trophée aye betele maboko ça ba o ba ko sa pe misala bango bien faut qu'on nima bango bazo sa misaki to mais bazo benga otena ba film presté bon ko benga aba benga mena benga te azo do rôle mo wa bien o ya pesa papa koba muto benga mingi za Karine Pala na ole ke pana ye abenga mingi ya ko sa intervention na sa mais so be abenga mutu zo ngana za la polémique ya mutu te ngai côté ni so ba ko benga ngai na ke jouer ko na ko za la polémique ya mutu te na nga su bilo la polémique te ote na za mutu aboye te mama nga za la ngote mais le loba ba polémique ko makasi na musana ya bité ba polémique so ba sa ba polémique ya ndenge na bango wana bango moko mais ngai papa koba na za mutu polémique te nga partout ko benga ngai o pa ko ba jouer na o jouer OK na toujours le meilleur na yo ouais na ça bilo na bajuro pe na comme na bilo asika bajuro comme na bilo asika bajuro comme gâté na solo comme gâté bajuro peut pas comme donc chaque jour ça répétition na pourquoi à partir de 20 na bani répétition ti ba 0 heure on a eu mon parler nga mon parler donc tout comme gâté ah bon ba do c'est pas dio na yo na makali masabi nka yakoba akalunga to jouer mingi kalunga to jouer asala mwasi na ngami nga batu nyoso bana Kinshasa bana RDC ba comédien mingi to jouer ba on peut ba jouer bien ba jouer na ngai ona sur ma sola fantif na jouer na ba vie dudunga fura ta ba ko ba vie dudunga fura na o jouer na bango ba vie ba pauvre mambri koko o jouer na bango faux élément to jouer ba pauvre ba mama nzita ba mama nani Mama Chako banane toujours batebele toujours donc toujours artère ya makasi biso aventure te bon souvenir ni nous garder na 43 ans de carrière ma belle ko tuna mutuna botuna ga mutuna wana ma belle bino yango botuna nga mutuna ngote na mutuna te sala nga blessant ngai omoni nga na misala so théâtre ya sali banda ba ajo nga sali na tongo ya wose pa na biso tikoloba na tongo ya wose aselo te malopango te na za eloko te parce que ça faute tambino mo artiste ya mbongo zo mona na te mbongo ya moni mbongo te na carrière na ya sali 43 ans ka part ka wose na tongi pa na biso na tongo nda te me wose ko se gate a oseka gifle ko bino mo boye ba ko bomba te boye ba ko epa ya ko bomba ko combien ba sero ba njongi ezalaki ba politique ba tuna na lobi mabe na bango te mais ba bana perception mbongo mo tan so futa ndako mbongo wana zo futa ndako tansu pe bana bazotanga neti mwana nga belo na sisa chiki na desha sisa chiki be bana na zotanga sala pe bana na sisa classe mais sikoyo mbongo ya ezo pena ya bien ezo ya bien ko yanto ko la ma biso sokoda nzamba sungi biso papa na biso fachi beton a aider biso yeto ko le pas na été to la ne pas ministre qui tient ko ministre qui tient yem dans papa na biso yem ba occuper biso ezo ba sokoda wana baza ba to fu ba kiper biso la misalo to sali ya belé ba kiper biso mais manœuvre on a bien les autres to regrette papa ngana ya mutu musu na mutu mboka musu te na angolais te na congolais ya ngam te na congolais ya biso ya RDC mais siko na mboka na ngam musa na ngai fana lia na musa na ngai musa na sala théâtre na musa musu te bato wa muna nzela papa koba musa na ngala sala ya théâtre ne ya ona holela bo siko na zona la na zona esengo
dans un second temps. Faut dire la moussa nangai. Oui. Papa Koba oza congolais ndongo utukoloba otala rapper musique, otala rapper oyoka rapper musique. Oh, konga na Koba. Na Koba te, naza mutu. Naza mutu, nataka la musique, nataka nyoso. Oh, tala yi concert a Fali na New Arena. Merci, après c'est un mot de ce Azali. Abetaki. Aza congolais faut donner maye. Ah, congolais faut donner maye. Malgré histoire ba combattant. Non, voilà ba combattant pe babande on abiso. Voilà. Ba combattant babande on abiso, o abetaki pa zande on abiso. Et si ka so bondeko, ça biso na catholique ba boboto bondeko. So boza na bondeko, boza bolingo, boza ka bien. Ata wana kuna babande, so côté pe babande on abiso. Fou. Bon moko ezaka. Papa na biso Fati Beton, alingi to zala bon moko. Ba gouverneur so ba Gentilini Bilambaka, ba lingi to zala bon moko. To zala bon moko. To zala bon moko. Division Kotate. Kotate to zala bon moko. Lelo na théâtre comment ba camp papa ko mono comment. Ya ngana za na kante na ebisiyo, ngana za na kante soko benya na groupe nyoso na kena jouer. Papa ko ba jouer, na kena jouer pas mutuboy, na kena pas na jouer pas mutuboy, na kena na jouer pas mutuboy. Oya ko benga ngana ke jouer. Bo ba comment ba camp wana o. Te ba ka na pesa bango nini? To za ba collecte ba ndeko. To za likama ba kante. Eza pena malamu te. Tala bolingo to za na ngona biso. To za na bolingo, mbote. Okutana mutu pena mbote. Totala ba kombote. Mais to za bolingo na théâtre. Mutoko sabino to bata théâtre ba bolingo ya. Biso to za na bolingo, ah? Ya ka so mutakufi. Ya. Ya o bino ngaka biso to kufa. Bolingo biso to sila. Bon le biso biso to bata théâtre bazate. Bana ba sabino. Bolingo na biso za na théâtre kate. Le lot sali caisse na biso na biso wa caisse na biso ba papa nsaka banani baza ba doyen ba caisse wana. Basali pona bolingo na biso ba Gabriel, ba nani, ba mama ibagata, ba nani, ba via, ba nani, ba tilis basakuna. Otu na bolingo. So to na bolingo te mo ete. Papa, ba ti ako sabino biso to na te, biso to za na non. Papa Koba kombo Koba ono zongwa. Mwana mobali yo kundo yo ba kundo na Koba. Koba mutu apesa nga ya koko na biso. Mutuba comme les armes mutuba. OK. Seri wana nazali na bumbu. Na biso nazali pa na biso. Wala nazala mwana muke, nazali pa na biso. Siko na bana jouer so na jouer. Na ocha mukongo. Papa na siko bana osepe na ko jouer na ngai. Yango na obenga Nkuba. OK. Nkuba ya ben Nkuba Koba. Yo ko mone ko renye po papa na ibsanga ko wala ibsanga ko mone ko ni samboka to sala batatuka lombo pauvre tatuka lombo. Wala ta to sala groupe asika. Wana ko to ba petit to sala ba groupe asika na to komi ko de papa lobete to komi ba groupe nzoite ba groupe oyo bandako ya ba commune. O ba commune siko ndo ba obenga Mutuba na siko ba papa Koba. Na zaka très dangereux ngai ba un jour na obima na ngai. OK. Na ibaki nzamba Alexis ngande papa Koba na obima na sa komo na mboko. Les places comme Kobe ya. Kobe bima. Alo tika na ngopé mbala ngo. Etika te pona. Na tika pe na kombo wana. Papa Koba. Mwana mama Maria. Fo bakisa so bi papa Koba bi mwana mama Maria pona za mwana mama. Biso to ba boboto, bondeko esengo. Nzembo Adam na Eva ozoki inspiration. Adam na Eva nzembo wana na sala onde yenini. Nzembo wana ezeka ba création. Na obule. Mais Adam ne va pas liaka ni. Nde na usanze mwana Adam na Eva. Tata na mama ba odicité. Adam na Eva. Papa Koba koleka. Papa Koba. Mwana mama Maria, yo yebisa biso. Adam na Eva baliaka nini? Ya mona sala nzembo. O Adam na Eva baliaka nini? Baliaka mbume. Buma yango to yeba kate. Ye kaka mbume. Otango mususu likala konke. Otango mususu likala konke. Okokate. Naza papa yo je bona zala se ngabo ya kalikolo. Na ebisa. Olandi? Papa Koba. Yo ça va vraiment bien to ki na biso malem pour fona tika. Ba jour na sala loko mususu ya sika. Na na sala ki tata na sala ki Adam Neva. Ikolo na sala tata lopango. Tozana ndeko nanga en tout cas Jimmy en tout cas. Na pese mbo de sika zali. To sa biso mbali ya papa Jimmy en tout cas to sala Adam Neva te to sala siko tata lopango. O tata lopango etika ngai na bananya. O tata lopango etika ngai na bananya. O mbongo na yo na pesaka mbongo na ndako na pesa. Baoiba, ba mesa baoiba babeta. Papa Jimmy en tout cas to ko benga opeto ka pe mo morceau. Jimmy ya be kala kenda. Azali. Papa Jimmy. Tozana ye. Bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Santé à Kitoko. Ça fait très longtemps. Vraiment. Bato là on songisa ba on pena ba kiza yo, on le patali net ba mono pena bien. Voilà.
En tout cas, Baya Kishasa Makolo, Bateki Biteka, Bayaka. Ah, ok, non. Nazali. Aza! Aza! C'est me baza baza papa. Bah je dois ça dans la studio, tout ça moi le comment boy to bim ça pour Babosa featuring. featuring. Ouais, tata Lopang. Tata Lopang. Tout comme mon. Mais toi appelle wanze monsieur ka Tata Lopang ote. Oh Tata Lopang tikanga na bandanye. Oh Tata Lopang tikanga na bandanye. Oh mbongo na yo na pesa ka, mbongo na futa ka, mbongo ya mai na pesa ka. Lopang yo na komolaka, wesa na yo na simba ade. Wala simba ba oyiba. Ato ba mese oyiba ba oyiba. Voilà. Vraiment, Galate Boroyo, na papa koba to créer mingi. To créer mingi ndungusi ke roya. Zoya. Ezo ya eza album on nga la créa ki me yepe na kosi mo bien ba makambo ebele na kati. Mais dans la 2 génériques na 5 chansons. OK. Ah, photo mona soba ki chaka non. Ah tout. Egoya chanson comédie. Eza ba comédie, eza comédie sko to bongisi comédie komi disu na ndenge musu. Ande ba tata kaleza la yemba. Ne batakinga bazo ba vina nga batakinga ba na osala. Mais biso sko comédie to ye na ngo to tchona musique. Na musique na kati. OK. Donc comme le roi Kilelo. OK. Comédie Kilelo. Mais bozo peut ça fait éducation malgré la musique. Yaya. Donc pesa biso tozo ba nzembo mo te saka ba nzembo pamba mais faut tozo nzembo nzembo pesa na son moto lida na nzembo azo ga pe message. OK. Mobali obeta kitolo wenza flashe. Libalo tuta kitolo mbandele. Mobali omela kimbondo wenza butu. Lana bilo rezali. Lana Wenza butu. Eko malelo na tango ya kolia mama avenela libana bakolia mama ekoma na 18h tutaka bapondu mama tokoma na 22h opunaka madesu mama bongo tokoma na 0h la baolia mbanda nanga tika zuwa mobali na biso mbongo te o mama nabotambula mwana nakoma pondeze mbonga libala bapesa nani o yaya. Merci beaucoup. Mais papa, comment est-ce que vrai nom est Zaranani? Soko bengi ngai na odleka na nzeo benga Yalijo. Sonda benga Yalijo. C'est voilà la belle. Oh bengai. Kolama. Ouais bengai. Bon groupe na yo siko. Ouais groupe ça na ngobia ba to ba répétition na emission ba répétition to so répéter ernioso. Donc to zo buna kalate. Au moins un groupe so bani so en forme. OK. To za baza ba Sherika Bazali, ba Lovita Bazali. Bane bele na bisa bane bele banzonzingi ebele na bisa bango balo vadei bakende ba mamundi bakenda balo kumanzili ba Lovita ba lava yomo yebi ba lava ba shege kaka shege niko aute paranga bango nyos bazebele. Ah c'est bien hein, moi la maman Maria toujours ouais ah ozo silaté na sila muto sila so aza soutien mais soki muto azali nazara na sila te jamais na sila voilà bande kono pe belé ba postuler hein ouais mama Kalunga to pe ba chance to pe si ba chance ba mama Kalunga ba honorable ba Caleb ba président Lombe mama Ani Biasi ba mama Ani ba Zomba ba moi ba te belé ba pesi na ba comédien et soki ba bimi ali misatu et c'est on a biso to ba lobela biso pe pour soutenir bango oui comment to soutenir bango te bango il faut soutenir bango bango tout faut soutenir bango le peu mon ministère moi oui bon gérer qui to quoi ouais et ça la théâtre congolais et ça et matapé to ça appelle malobela biso na nini kuna voilà na kota pena na katikati presque na suka pour que to kabona papa en tout cas vrai comme on est Zaranani. Kombo na ngai ezali Jimmy Bopamu. OK. En tout cas. Inspiration en tout cas on est utaka na wa prebi. Bon en tout cas et utaka tangu mama botinga. Donc na ba manifestation nyonso esamaka tia obimisa ngande tangu botinga gangi en tout cas. Nde yango wana kombo wana pe etikalaka. Tina zokola bato komanso na salika en tout cas.
donc comme en tout cas maman lobaki ana elandinga tina kimukolo comme ça na sali comme en tout cas type latinzo ah il est pas maman bimisa biso ki chaka en tout cas les slogan langa OK la slogan langa tina okufa en tout cas aussi la terozalara oui pero ya un impact na danger est-il l'impact ça impact ça na boyaki na sila bon na sima bat bala tanga musapi na préféraki na moment na na succès fou na bombanaki na bombani pour na préparer loko a mi balé o ko demander ce que va ba sentir que oui tala bena danger mama allez maman mais biloko c'est belé azo kansaka en tout cas mobile betaki tele wenza sachet mobile betaki tele wenza sachet libalo tutaki tolo mbanda bele mobile melaki mbondo wenza putu oh mama ta pesa ninga yangu mama biloko net ba mama msikande ba okeni bagenda kwa bagenda mama deso siko bana bakele biloko ko bela bana bakolia mama avene lali bana bakolia mama bana baza kolia bakomi konimba mama wafuko kwa 18h tutaka bapondu mama tokoma na 21h oponaka madesu mama bongo tokoma na 0h lamuka olia mama wana mwana sale mbiki soki papa zwi makango fota mama yo moko bimaki na salon mama Ojango. Papa so azima kangu fota mama yeye. Donc ça danger ni makalate. Merci beaucoup papa Koba, mais papa Koba pour la batunyon so mama qui a eu polémique avec les frères Muké pour que poto bon beta la vie masumu. Na ko ya poto à Londres. Bana poto papa Koba un jour. Là ça abino un jour. Na ko ya poto. Bon monanga na okene partout na Belgique, na okene France, na okene Italie, na okene partout. Londres, Allemagne, partout na okene États-Unis na okene. Esika mama magali bo Congo na azali. Donc na okoma, ba États-Unis na okoma, ba Canada na okoma. Na nzambe kaka. Biso to bana nzambe. Ba longola ke so beaucoup na masumu ko. Te wana papa nanga wana za vie. Na pe respect, aza présent na ngai. Voilà. Ba dédicace na yo papa Koba. Ouais. Et puis numéro na yo. Bonimbo za papa Koba. Bonimbo za papa Koba. Numéro na ngezali 089 93 86 739 089 93 86 739 na pesi mbote na batu nyonso. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectives. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makamambongo salango awa. Nada, agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botikela batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misala ne Kazinjo. Akemba
mpe kuna bache tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mamini tokei Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Na bonzeli motema nanga ye ya ya Yesu na bonzeli motema nanga ya lokola abele abonza kimbeka eba ya papa na yembeli yoni bangana Dawidi ye oyo salenga ezomonana. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. bato bolinga nada encore ekomi ya sans périque boy faut bosabonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Babi s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya nde toyokaka ba exemple à suivre cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non yaya s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.